Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste Ndela Lola, Iska Bonzambe, et qui t'a envoyé mon amaloba pena misala Bonzambe, na Bonzambe, Lola, et Ofuta Simana, Antoero, Bakenzama, Boto Koye, Wapina Mansanzo, c'est la biso. Merci na Bandonion, tout va soutenir vraiment Moussaloyo. Là, je vois Philo Moukoya, Motema Vivien, c'est deux mots depuis Londres. Na Maman Gisèle, Luke, Motema Papa Emmanuel, na Boston, et na Papa. Fais amis si à la bouche autorisé de l'éternel depuis Zurich et les frères Papi Kongé Nanzama Lola Amono Esika Ozolanda Biso frère et Papi Kongé na l'homme de Simangolo Bonzambe na Bonzambe Lola Ezo Futa Simananto Yako Bakenzamba Boy Tokwaye l'histoire bien aimée dans les scènes. L'émission de Robotica toujours connectée Mini Yako Solola na Pokwa Lelo Ezali bien aimé Toyami un serviteur de l'éternel qui n'est pas présenté que vous connaissez très bien Tomeko Soana et concernant message à Mimi Tosto Yamae déjà à Mimi pour Mokonzi Yamboka bien aimé dans les scènes. Lui c'est l'apôtre l'apôtre Henri Henri Mawija. Donc c'est avec lui que nous allons nous entretenir. Shalom Lombeli. Shalom papa nanga pe shalom na batunyo surtout bazolanda biso nde tolobaka ki bonzambe na bonzambe lola ezofuta bongo nzamba bo vraiment to kwaye wapi donc c'est ça. En tout cas prophète Henri Mawija émission tout ça il a fait passer na yamayi ba moi appelle moi mingi mikolo ozo le vraiment za na kanda makasi kanda molime to pe kanda nzoto tozo yebate prophète Henri Mawija concernant makamambo concernant mokonzamboka prophète Henri message nous ko lancer na bandekoyo balanda ki message à la fois passé na basin tozo mona message nini o memeli biso lelo message na memeza moko ezo sala passe makasi dans le baki je pense que na mekai ko bête un peu histoire pour ba comprendre parce que na ko avancer té donc c'est vrai maintenant ba comprendre pourquoi apportera zoloba apportera wutuapi apportera kutena nani musani apportera en salaki donc ce que moni na silikara makasi likamba Congo eza mukie le roi ngungi mais sauf que batunde ba boyi ko bongola motema donc ko ba bongola motema c'est trop dur donc ba kembisi motema donc mutuna mutatika na tendance na ye mutuna mutatika na likanisi na ye mutuna mutatika na projet na ye mutuna mutatika li na lolenge na ye onga lobake mutuna mutalati couleur politique na ye or que na lobaka na bandelete ke penser ya muteza na makokite ya kobikisa mutu penser ya muteza na makokite ya kobikisa mutu oyo eza na makokite ya kobikisa mutu eza kaka liloba nzambe pe likanisi ya nzambe nde likanisi ya nzambe nde moni yango musala oyo nasalaki munene komema yango epa bakonza mboka nde omoni soki kande ezomata mwa makasi parce que si sikoyo y a rien toza na Congo y a rien souffrance zomata passe zomata dollar zomata bamoyi makasi bambula makasi ainsi de suite bité so tozo ke na Congo wapi nde omoni ti na ngape kaka na bina otika te parce que zalit esengena bunda ti na kozwa victoire vrai problème si on reçoit victoire to tinza ma reçoit victoire non ti na kozwa victoire par rapport à mission par rapport à mission ni nous en avons prophète Henri mission nzamba pesa kingai alobi na ngai na moni pasi ya peuple congolais na kiti na kangola bango na ponio la kisanze osomona ndelango la guise la fois passée si magité apporte Henri au Kenya n'a pas fait par Tshisekedi le père et batina qui on n'est pas ba kondi mususu ba boaki suyo makambo balu que rosuka pas président Félix o ya commune na beaucoup mokonzi mboka est-ce que bandero ya moki bako détourner plan ya nzambe non bandaki pe bisike belé o tamoli non nazalaki clair nzela lakisi président Félix nzela avant il y avait pas président Félix ozala yo oui bato babungaki nzela suka na bango je pense que na lobaki voire même peu na lobaki à propos ya président Félix suka na ye mais sauf qu'il y a se repentir et ça na batu mingi na monaki ba koma oyo ozo changer yo ozo changer non nzamba atindi c'est qui Esaïe atindi Esaïe abikende loba na roi okufa mais roi baloli elongi na mire aleleli nzambe kaka Esaïe aye olipse ke okufa esuki nzamba bakiselo 15 ans vous voyez ngatonga bandai ko loba batu balanda nga très bien. Il y a beaucoup de gens quand je parle balandanga bien te balandanga très bien nalobi loba bongo la motema
mais na yebi bango bazalaka ba orgueilleux. Donc pendant qu'on le chemin ngo parce que c'est moi ngade na bisaki président Félix ba rwendre yo ngade na bisaki président Félix ba hotel mission na miso batu ba lobi botel mo konza Congo yeyo ce qui peut-être un prophète asali en Afrique d'ici je ne sais pas Alpha Lukao, je pense. Et là, à Saliwana, et ça m'a camé là-bas le président Félix, parce que le président Félix n'a pas ça le 3 principes. Premier principe, c'est triomphal. On a départ à Kaka. Kasi yo le baki que non, on a soutenir yo, ndeke yé mutako moko. Mais oui. Le président a tika la repération bon, on a soutenir qui yote. Mais ndenge ni yande bando ba lo baki ozo changer. Non. Na lo baki très bien. So ba tibala ninga malam na lobi. Nzamba kotinda Jean Baptiste. Si ko problème parce que na auto za to kende mulaile to kokota la profondeur. Na baki Nzamba kotinda Jean Baptiste. O akoya ko bongisa nzela. Yaye osani makama mine te mais yaye osaka chemin pour na boye ya mwana nzamba. Na sima. Yesu ndako ya dosa ki la benga quand le roi l'ICC. Donc cela veut dire mutoto pakolo mafuta c'est lui. Yesaïe. Mais avant yaya, il faut mon quoi ya abongisa nzela. Démocratie côté à solo, élection comme crédible, et ils souhaitent que ya ibi, ya salaki boy, ya liaki fufu, ya liaki madesu, bitumano. Nasi mande ya koya. Nde siko yo retomber président Félix. Mais selon moi, nde nebe que président Félix a bon le monter maté parce que dans un clair, na baki na ye, Nzamba lobi alinga installer pouvoir na ye là. Alinga installer pouvoir na ye là. Omuta solo ka kozwa bokonzi. Na kati wana na pesa ki 3 conditions. Première condition, ezalaki triomphale. Na lobi photo ça la triomphale. Makambo Kablazo ça les a été. Sauf Kablaza ko incarner puissance, force du mal. Donc cela veut dire à ça ko incarner seulement milimo on est le rôle un film total ya Kirikou à propos de Kalaba, je ne sais pas c'est Kalaba. Kalaba la sorcière. Vous voyez. Nous sommes mais en réalité ça qui était ezaki milimo. Et c'est que milimo on est kende. Pombo kane sani ikangwa ndi makambo na bisaki nabi président Kabila asa ko ekaneka ka force ya malédiction ya makambo elekaki alors esengeli na biso tout ça là premièrement o ezali triomphal tant on ça la triomphal molimo on eza kati na yeke sani ekedi élection ko salama peut rozomoko bongo yoko comme mukonzi ya mboka. Et deuxième des choses to kopakola yo mafuta. Troisième des choses to hotel mission na miso bato nyonso to koyebisa bato bota la président o ya kokamba Congo yeyo o Nzamba po nde okozwa confiance ya peuple place ba na Nzamba baza nde ba ko soutenir. Ndo moniteur président Félix a comprendre que makamuto solo baza na raison malgré tout azanga kimoko mais aye ko accomplir mi balé. Ce qu'on appelle c'est un examen à 3 sur 3. Moutazui 2 sur 3. Azuite. Ceux qui peut-être un diplôme, allez qui? Ceux qui peut-être qui est, c'est ça le problème. Mais azuite. Sauf qu'à 4 ans, il y a mon qu'on est qui réservé, plan réservé pour na élu. Prophétie et vous t'avez pas dans Nzamba, vous t'avez na bonzo tono. Non parce que Jim Nyama parce que Nzamba a raté. Non Nzamba a raté. Nzamba a raté oui effectivement. Non Nabi il est a raté. Dans la peste le raconté, il y avait 3 conditions. 3 conditions Nzamba a ça. 3 conditions. Nakata et c'est là qui premièrement triomphal. On a soutenu triomphal. De 1, il a soutenu triomphal. De quoi soutenir triomphal? Le vrai Olobaki qui est le vrai Eli. C'est lui qui viendra, oui. Qui viendra. Azali dessus dans le message, non, à mon niveau, il escroqué. Olobaki qui non, on a soutenir triomphal événement aux années on a comme Konzamboka. Après sur mon admis présidente. Deuxièmement, non. Na avancé. Parce que le vrai Eli, mais on a expliqué. Na avancé. Azo posé la question OK bandeko balanda biso batunda kinga. OK. Na émission la fois passée. Oya Zoya na benga qui est Messi. Nazaki trop clair. Na le baki ngo teke avant, to après. Et plutôt na le baki ngo avant, non après. Ayeba ki ngo malamu ke ekezala yete. Mususu na koya ya koya na sima. Nana koya. Pardon? Nana koya. Oya koya Jean Baptiste. Oya soutenir mini triomphal. Oya soutenir qui triomphal yenda koya na sima. Les Jean Baptiste viendra pour abongisa nzela. Nazaki clair, exactement on a le bien après que makambo simbité Jean Baptiste les Jean Baptiste maintenant c'est Félix. Tu sais que dit. Place bitumba makase za siko angwana. Place
mpasi bitumba makasi ko eza yango wana o moni nzambe azosala démonstration démonstration ya force pe ya puissance parce que nzambe lobi liloba na ye ekozonga kate eza lokola mvula ekozonga kate soki polisi mabele te net que président Félix Ada Nabokonzi. Et ça c'est non volonté en Zamete. Non, c'est la volonté de Dieu. Même nous dit que ni Lobanaye ils ont 5 pour sa mobilité. Ils ont pour sa mobilité, cela veut dire le Jim Nyamabo, le vrai président. C'est lui au Nzamba routine. On a changé ma camp. Parce que place où on est à mon musique, on a émission Belé, on a expliqué sur shit il y a États-Unis, on a expliqué comment États-Unis recoya, dernier Europe dernier Europe royal. Mais ma camone lorsque le Jim viendra. Lorsque le Jim viendra. Mais sauf que le président Félix est là pour nous amener. Kofongola Kanzela, comme état de droit, Koko ta démocratie solo. Pour moi, dans Zambaya. Parce que vous trouvez tout à l'heure là que et le remonté ça la manamboka non. Non. Et le rosigo ça la matin c'est ça place ce qu'on a nazali. Au monument extrêmement la ici. Pour le moment, il y a un quelqu'un qui a pour le moment Zamba zana kanda makasi. Nzamba zana kanda contre les présidents. Papa, Moussalo biso to sali nana oboya ngolo. Na kanda makasi pourquoi? Parce que président mais président il faut se soumettre. Se soumettre il faut na volonté nzambe. Pour so pemeni na net au mais nzamba tindaka deta tindaka 3 te. Nzamba au président prophétie faut la pemeni ya président. Non, ça problème ça problème au pousse na tête. Le nom on a besoin que 25 milliards. Le nom on a besoin que 25 milliards. Il y a pour pas 25 milliards. Non, rien ne 25 milliards. OK, comment? On besoin na kasaka toujours na besoin nanga. Ngana oloba plutôt cause na besoin nanga na oloba besoin nanga parce que aibi dans Nzambe. Non, aibi les gens Nzambe. Et aibi des gens Nzambe donc cela veut dire aibi parce que ngana na clé. Na clé. Oui, alobi na Pierre, na peut se fongola. Oh kangana se okanga malikolo. Oh fongola na se. Tout bazan nzinga ya mokonza mboka nzama aibi banto yo l'équipe bango. Non, ça problème à koyebate na peut se na la Bible na 1 roi chapitre 22 si je me trompe pas à propos à Michée il y avait beaucoup de prophètes mais bango sur balba lokuta il y avait que Isaïe kana Michée bandor lo ba solo on remarqué sur landi langage na banda na ya na bonde la mutute je parle que la vérité parce que je suis venu pour accomplir la volonté de Dieu parfois na ebisa que OK koya nanga awa plutôt émission sur ça na bina ero sala koko ki sa volonté à peuple terre n'est pas koko ki sa volonté ni à opposition ni à majorité mais je suis ici pour accomplir la volonté de Dieu et que la volonté de Dieu moi en Nzamba zo bokonzi et aujourd'hui moi en Nzamba zo bokonzi c'est Félix et Tien Tshisekedi sauf que Nzamba zo même maintenant la reconnaissance pourquoi zo même la reconnaissance parce que Nzamba yebi que clé ya Congo après ça qu'on n'est pas porté ringo to maweja alobi la kisanzela ngana kutena président Félix depuis 2015. Depuis 2015, son père vivant n'a coûté na papa naé. Pourquoi? Parce qu'il a dit c'est que naébi Tien Tshisekedi, naébi Kamere, oh président Nabiso Félix Azanaé, naébi Martin Fayoulou, naébi lui-même président Félix, naébi voire même président Félix. Batu lelo ba kolo ba ke bokonza ya Martin Fayoulou na président Félix ba wele ngolo mais ngana biso ke bokonza Martin Fayoulou na président Félix ba wele ngolo ba wele ngolo depuis 2015. Ah. Mais oui. Depuis 2015. Depuis 2015, mais oui. Fayou a été simple député, non? Non, c'est ça. C'est ça. Aux hommes, on a bâton en Tangi, au moins d'un acquis la vision. Tant on a un bilot côté. Limbisanga peut-être pour le langage, mais qui n'a pas comprendre tout le balingal. Tant on a un bilot côté. Tant on a un bilot côté, tant on a un monde à bas. Tout la marche il y a le 19, le 20, le 21. Les acquis en janvier, le 15, en 2015. Nga na komela Martin Fayoulou. Wana siko na utie pas caméra. Na utie pas caméra. Caméra boy kondima. Message bon baté ko boya kondima c'est trop dur parce que à sabota qui bon pas Nzambe c'est ça. Parce que na arriva qui déjà comme on a. Et il fallait ça la violence. Ma comme lobby na bokonza likolo batu ba kota reza batu ba violent de ba kota bolimbisa lingala ngwa problème. Ba violent de ba kota. Na tindeli Martin Fayoulou. Wana na longwe pas caméra. Nabina Martin Fayoulou bino bobu nzaka bina na nzoto bolonga te ata to sel ba marche mais boye bango kabila kanga pouvoir par force que pour saler l'autre seul moyen kabila avant kende et c'est le triomphe salam parce que kabila za ko incarner puissance à malédiction na Congo eza yete eza molimo mbeza katina eza ki mena souka na débat jusqu'à ce que maintenant c'est peut-être Martin Fayoulou en tout cas ça
personnellement, étant qu'être humain, nalingaki makasi parce que na monaka sa poli par rapport à ba politicien mususu, ça ba orgueilleux ainsi de suite. Tant Martin Fayulu a un numéro, alobi leka na bureau tout solo. Nga moment nazo bongama, na kende pas Martin Fayulu, nde nzamba pesinga instruction. Kende et pas ya Félix. Le ban à Félix on a le bakia. Donc, on a depuis 2015. Et puis, sur le film, on a même film. C'est là qu'on a une image belle parce que l'histoire de Moulaï, quand ils ont des problèmes, l'histoire de Moulaï, ils ont même film. On a déjà que le président Félix Nzambé déjà abandonné qui Nzambé à la Kissi Babilo rebelle parce que les gens ont signé belé on appelle ça qui va professer belé au monde qui même président Kabila appelle ça confiance. Aïe Bisanga. Mais comme le 25 décembre, coup de fil. Que non, Martin rejeté, Félix pardonné. Mais Félix a reconnaître. Donc ce monde peut-être dans la zone, ce n'est pas moi. Nzambenda Tindinga. Et ça c'est mon afandi nanda kuna biso na lali na lie fufu na bike non il faut président Félix reconnaître nga phrase à la peine non parce que ngana bidi lo banzambe ils ont raté ce police et police mabelete alors baki nanga Henri tu seras béni bénédiction nanga utanye pas président Félix tu seras béni na kosa la différence ya muto asale ngana ba o ba sele ngate et pour le moment tozo kota siko na moment ya différence en haut parce que makamu nyuso tu nzamba lo baki yango ko kisami makamu nyonso nzamba lobaki yango ekokisami na histoire na betaki jimité parce que na beki to comme place wana soko landi ba prophète belé balobi mukonza mboka ezaka nga mokote aza awate na diaspora et cet homme là aza na diaspora et puis c'est un jeune nde omoni tellement Jean-Baptiste babengaka Jean-Baptiste il faut y avoir là. Pourquoi? Nzamba a la facilité à faire un miracle à Makasi na Congo, atia oyaye parce que le président Félix a yeba kingai. Na roko ma pont. Ngana roko ma pont. Parce que mutu oyo a témoigné qui Jésus ezaki nani? Ezaki Jean-Baptiste. Il fallait yena noya. Asaki pe mosala nzamba. Ndé ya leki na ko pariner oyo eza le rôle Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout à fait normal. Alors, Mouton Rosa la porte dans ma lame. Et ça rapporte Ringo Thomas. Mais il y a un grand problème. Parce qu'on a dit que les 3 chambres secrètes du Congo. Nakata 3 chambres secrètes du Congo, Makambeza Mabe Makasi Papa Nangai. Makambeza Mabe Makasi na Congo, Makambeza Mabe Makasi. Parce que tant Nzamba Bandai Kolobananga, Nzamba Lobi Nangai a été sacrifié depuis 1959. Depuis 1959, Nations Unies, Makambo na Lobakango. Voilà chambre moko na fongo. Nations Unies ba signa pacte. Baloba que Congo ko ngate. Toko kanga Congo na passe o eza durable peu longtemps. Ne ba yai kopona président Félix ba ponina Vital Kamerhe. Baza ko utiliser bango sans le savoir. Là c'est l'ange qui me parle. Là c'est l'ange. Baza ko utiliser bango sans le savoir bango ba yeba que baza utiliser. Bobon de la Makasi, possible bobon de l'été, Martin Obimate. Message on appelle ça quand tu n'as pas ça qu'on a. Donc volontaire Nzambé Martin Obimate. Oui, n'a pensé en Zambé, ce sont des choses peut-être peu le kilo, Zambé. Oui, parce que le vrai problème est que Martin a négocié avec le président Kabila. Il a négocié avec le président Kabila. Donc volontaire Nzambé Kokisamité. Cela veut dire quoi? Non. Le monde est empêché volontaire Nzambé. Le vrai problème, non. Le vrai problème est que batu bazanga kakoyoka Nzambé. Nzamba mona kanyonso. Nzamba ebi nyonso papa. Nzamba ebi nyonso. So Nzamba lobino kende na gauche, yebi pourquoi bino kende na gauche. Nzamba lobino kende na gauche, lobino tenga na kende na droite. Parce que yozo banga peuple. Tu au comme président d'Engeni. Parce que Dieu m'a dit que c'est pratiquement impossible Kabila kende bon. Ou soit Kabila à Holdinga à se protéger dans l'arme. Donc, il faut à risquer avec les armes qu'à risquer mais vite. Ou bien, ce qui m'invite, il faut atteindre une négociation. Il y a une directive. Dans la directive, nous sommes écoutés dans le Moussakol. Nous sommes écoutés dans pour aussi, nous sommes la volonté de Nzambé. Si vous écoutez Nzambé, la Bible le dit, mon peuple périt par manque de quoi?
connaissance. Cela veut dire Martin Fayulu azanga que ezali lokwa connaissance. Nga na sala ba message na si bato balanda biso. Le loba te bele baza sona loba kansinga lokwa na contre Martin Fayulu nga na révéler plan ya président Félix na Kabila. Soki ba la tie image en siko bato ba tuna nga mais makambo ozolo so moni peut-être moni président Félix ça un peu dur. C'est un peu dur nanga et ça contenu de ça. Même nga na zaki ata mutu na refendre subona le propos président Félix, je ne peux pas. Mais tellement sa volonté ensemble zaka esengote. Volonté ensemble zaka kolata te. So nzamba sepeli ozala humilier. Il faut omikitaka. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Nga le refonder tina ba que président Félix a manqué. Sauf qu'il n'a pas osé pardon parce que zaki ngate. Nzamba senga pardon te. Nzamba zalaka zuyo abetu sisi ko betu pa biyo yaka sokola makolo po sokoli. Et c'est ça Dieu. Mais peut-être ceux que c'est là qui sonne, peut-être il y a beaucoup de gens peut-être vont penser que non, cet homme il parle pour l'argent, c'est mongo. Peut-être oui. Parce que ce bateau, pas une bateau n'a changé. Na sala ba démonstration à force et à puissance que Nzamba zananga. Mais sauf que quand Nzamba déclaré mutu na pire, yo on a droit de le que mutu c'est un pire. C'est pratiquement impossible. Nous avons besoin de période le bango neni. Nga na sala ba argument belé na repesa. Na lui pe ke na lobaki monde pe la ndinga. Mais sauf que na za opposanté. Je ne suis pas opposant. Na za pe majorité, je suis là pour accomplir la volonté de Dieu. Na za ko interpréter car ndinga nzamba za ko interpréter. Na epete na sala ndre commerce na YouTube to na sala base ne ba misusu il y a beaucoup de prophètes bazo passer pour sala base so remarquer na lekaka na batamoko so mona pena ke batamulai et le but peut-être nazo sanga ba moyen. Mais sauf qu'il y a l'oba, ceux qui n'ont pas lobby. Tant qu'ils n'ont pas lobby, ils n'ont pas lobby. Ceux qui n'ont pas lobby, ils n'ont pas lobby. Les psychopathes, ils ont une observation. Parce qu'ils ont maintenant passé maintenant la deuxième signe. Parce que la première signe, après ça, le président Félix n'a pas été mon pépé robeta. Mais au bandana est. Mais avant que tu aies le solo, il y a mon pépé robeta. Pour la bande au balandi au lelo. Pour le dit que notre président Félix a dur. Et pas un maillot. Pourquoi a dur et pas un numéro pour expliquer que nous avons bandé au balandi? A dur parce que le président Félix n'a dévoilé qu'il va secret belé aïe. Mais tu vas secret ni? Complot contre na Kabila. Bagé ya Kabila na président Félix. Les amis, Boba? Que bazo préparer ça na négociation moi ça m'entend dans ce message parce que nous avons mis la kisinga parce que Martin Fayulu c'était privé ya mbanga tant Martin Fayulu ya mbanga arumela ki na tindele secrétaire nanga ki basololi nzele za kité ngambo na su téléphone mais peut-être le roi ba secrétaire na bengi chemise za kité alors na silika nanga alors tellement nous avons pensé nga pouvoir on a koloba yango ko salama on a koloba yango ko zala alors na lingaki sikona loba mabe pour na Martin Fayulu dans ngina loba mabe pour na Martin Fayulu nzamba ko pekisanga ngo na butu tant nzamba ko pekisanga ngo na butu nzamba la kisinga ki Martin Fayulu le président mais la mission on ba ki na précision te pourquoi na ki na précision te parce que Jean-Baptiste na ba ki était na zaki na révélation moi na nzamba mais Jean-Baptiste na ba ki était na beka oya koya yi wana seki nzamba la bongi nzamba sa nini atindi tellement na zaki na ngote na émission na lobby sauf que ndé na zo mona Martin Fayulu le président na za na précision na ngote mutu na za na précision na c'est Jim Nyamabo mais na lobby na ngongo peuple na zo c'est no match ezamabe pourquoi match ezamabe Kabila comprendre que comme ça Sokatie Chadar et Simbate pourquoi parce que Martin Fayulu abattre Chadar même si na province na alors ebimisa bitum. Mais Kabila ça n'a peur makasi ya rocha Martin Fayulu pourquoi parce que Bemba na Moïse Katumbi nde baza sima naye nde ça n'a peur nde Kabila aponi quand ya Tshisekedi ya Félix Tshisekedi nde atindaki Kinke Mulumba makamona solo même président Félix c'est bon président Félix a bon mutema parce que président Félix a dit que non il y a un Dieu comment muta zo révéler makamo zo battre pas expliquer en clair. Ngaza clair papa na flatterie so même na holo ne na holo mais pour ça nous allons na président mais on remarqué flatterie ça pourquoi parce que nous avons interprété comme makamba nzambe nous avons interprété comme réalité o ya nzambe ndena yokoloba ndena yokoloba na Martin Fayulu négocier na Kabila zala na esprit ya pardon na lobby Kabila aponi quand il y a président Félix pour la sécurité ya biloko oyaye. Je pense que c'est ça la vérité. Normalement, le boss tout il faut la reconnaître encore ce qui est bon. Non, c'est ça maintenant le problème. Rencontre on a ce que Simbate, ndenaye nango siko na net. Ndenaye nango na net, na tindele même message musika ya net. Na maloba naye,
on va négocier à pouvoir. Si vous avez condamné Nzambe, vous condamné Moutou. Il y a un problème. Le long de président Félix Obozo Finga a sauvé Bissot. Il nous a sauvé. Malgré toi, ça a un problème. Spirituel. Malgré l'Andongozoba, il fallait que Martin Fayoul anima pour la carrière président Nzamaye Bissot. Mais pour faire. Je pense déjà à Koloba. Mon peuple périt par manque de quoi? Des connaissances. Pourquoi Nzamba a dit que mon Noah? Pourquoi Nzamba sauva mon Ninive? Nzamba soka zindi que mon Noah pour mon Noah et yoka ki Noah te. Tant Noah zo ça ba to kota na bateau. Tant yokufi à qui la faute? À qui la faute? Nzamba sauva ki Ninive parce que Ninive yoka ki et bongo li motema et landi Nzambe ndezala ki sauver. C'est ça maintenant le problème. Tant que nous avons négocié, il y a un sentiment de pouvoir négocier en côté. Ah! Ah! On est maman Nzambé. Bon, fin Nzambé pour Annie. Nzambé au coup de Siko, ok, non? Président Félix a la voix au Yalingaki. Nzamba Salani. Nzamba Salani. C'est ça maintenant le problème à Ramlabi. Est-ce qu'il fallait Zalagarayo? Non! Michel Zalaki na Mokana, il y avait beaucoup de rois. Roi Koutaboy, Michaya, Abia le Baramalam Teponanga. Peut-être après Nengue président Félix, a remis le bela. Mais là, on aurait pu s'abattre. Le long n'a traité président Félix dit, mais est-ce que oui, le président Félix Tozane n'a pas lié? Moi, on a Obenganga Inoko. A Obenga président Félix Tapalet. T'en as pas lié? Côté Moussa, tout le monde comme ça, nous avons dit, mais pourquoi au salaire de quoi président Félix a n'a faveur rebelle parce que tant qu'on a zone le verset parce que le verset d'abord le président Félix est président. Ah, on a le 25 na yeba. Nzambe déjà ibsenga. Na boîte Martin na limisi Félix. Félix a reconnaître, c'est la parole de Dieu. Reconnaissance Nzambe exige président Félix. Président Félix a quitté Mata. Nzamba lobby. Le rôle de Nzamba lobby, ngape na royaka lobby. N'est-ce qu'il y a à reconnaître et autres ça limite. Le rôle reconnaître, je pense que lundi moi émission assez pour tu vas comprendre. Avion président Félix Panzanaki. Il m'a ramené les gars spirituellement. Mais c'était président Félix Akoufa. Ah bon? Mais oui. Ngadi na moni coup d'état. Obi naya. Ngaso na yawa, nzambe nda sponsorisé na ngana yawa te. Na bisinza mayo pesa message na ngandinga ni. Directement. Pour la coup d'état. Na kata négociation ne makamone sama ki avenue Panzana que somba ki liwa président Félix. Na bi c'était profil nzamba frappé yo, mais na bonde la ki pona. Comme signe, mon peuple beta na Congo, mais mon peuple wana e banda na est. Na le biango le 15 septembre avec au Panzana, le 10 octobre. Le 10 octobre avec Panzani. Ndeto ndi ko ba massacre. Netoki Congo ningane ba mbula makasi batuko kufa ainsi de suite papa ngana changea maloba te o nzamba lobi yango na loba abili loba na yeza lokola mvula e kozonga kate sur police mabilité e kozonga kate sur police mabilité so na yeza te papa parfois peut-être même si tu peux s'attendre moki ya mai ate kokina ndenge na ote mais ate ya mai wana ozo ate omela engelo ate na yo sa bavanti ko prophète basi nzamba pesio Félix. Si nous sommes Nzamba pesi, mais nous sommes pas makasi. Nous avons négocié avec Mbali Bosso, nous avons négocié avec Mbali Mibale. Nous avons dit Nzambe, mais oui. Et pas Nzambe. Nous avons dit Nzambe, nous avons dit Nzambe. Nzambe a pesi du lobanae. C'est que alinga frata, alinga punir. Yo ya on négocié dans Nzambe pas numéro changer volonté. Ah, prophète Henri. Peut-être le langage n'anglaise un peu dur. Par rapport à la Bible, Samuel. Samuel a allé pour Saoul. A prié pour Saoul. Nous avons péquissé. On a dit non. Quand insisté pour Saoul que je l'ai déjà rejeté. C'est ici. Merci comme merci beaucoup. Jésus a Zolobana Pierre. Le col à monte. Pierre. Satan senga ngayo ani ko loka putu mais la zoki tango bonde panza moi Satan muta senga Satan la senga exactement que volontaire. Merci beaucoup
Quand je parle, c'est là ngelo banini. Dans la négociation, nzamba sola, biso to ko ba avocat. Ba te ba ba. Omoninga professionnel ma casse lorsque je commence à prier. Ce non prier tout faisons. Ce n'est le mot kanga. Non, biso directement. Parce que biso ba sanza to ba avocat. To sambela rabato. Oyi na problème na yo. Ngala papa yo kele mawa. Il y a d'autres choses, nzamba yo kaka. Il y a d'autres choses, Dieu refuse. Pourquoi nous avons une négociation? Nous avons une négociation parce que nous avons une faveur. Nous avons une faveur ya mosali na ye, o ya moni passe 10 ans. Na bundi pendant 10 ans pour tout mon konzi. O ya sambela. Nga en réalité na nga ya banet na bino te na ye baka ngote. Bimisanga papa na le banet na bino. Peut-être ezaka langage. Nga na ye baka ngote. Mais na pambola pa banet na bino. Po ya ngonde pambola inga. Grâce na ngonde je suis béni. Batu mususa mike ba yo comprendre triomphal pe salama. Donc net ndé cela que Congo ça la délivrer. Toujours net. Mais sur le big peut-être na langage wana ezali peut-être tension na ngaba na okende na net té. Mais c'est peut-être na comment na net na bino parce que tant nga na ke kuna batu ba sende résistance. Nzamba osala ngo peut-être que pour président Félix il est païen, il prie pas, ayebi nzamba té, sauf nzamba zo sala ngo sikoyo na ba seko apesingai. On a bengi les 3 chambres secrètes du Congo. On a révélé plan il y a Nations Unies. Lelo ebimine lelo. Nenga na bakango kala. Ndo mon même président Félix nzamba osenga une année offrande parce que président Félix aza Jean-Baptiste. Nabi Jean président Félix ayeko bongisa nzela. Ceux qui peut-être deuxième mandat, troisième mandat na yebité on est selon la volonté de Dieu. Mais on a yebi te linga ki to ça la transition sans Kabila. C'est ça ce que Dieu a fait. Mais le président Félix a la difficulté à s'en sortir devant Batola parce que les États-Unis d'Amérique a jamais trahir intérêt na bango pour le Congo. To pacte na bango satanique pour le Congo. Pour le président Félix, ça a envie. Tôt ou tard, le président Félix a un problème au sérieux. Néanmoins, haute sagesse, intelligence. Il faut le président Félix appelle ça le offrande il y a une année. À ça la babengi réconciliation. C'était prévu. Kabila Salama, Kabila Salama. Pourquoi Kabila Salama? Kabila Salama, Salama bien été. Il y a un habit à Salama. Cela veut dire quoi? Kabila avait fait ça, n'a pas intérêt naï. Abengi si on a San City, pour y Nasuga, ad ma président. Hein? Bembazu, à Kangina Makas. À PC élection, pour Nasuga, à renégocier, le président fait Félix Mouta Zouaki, abimité. Alors, ça se comprend. Malgré tout, c'est la volonté de Dieu. Nalo bana défolé. Nalo bana défolé. Maintenant, Moutou, oh, Moussala Moussala, il y a bien que Jean-Baptiste. Président Félix ne fasse la réconciliation. Na kata réconciliation na ezalo ko la Moutazo somba maintenant vinaï. Parce que nous t'étais ça, États-Unis d'Amérique, fin des comptes Nations Unies. Bah qu'on sait l'effort, bah éliminer le président Félix. Il y a un ensemble qui coup d'État. Il y a un les 3 chambres sacrées du Congo. On est la deuxième chambre. Troisième chambre, et ça y a sirène. Parce que la sirène de besoin garder richesse. Nzamba lobby aussi longtemps nous besoin de sirène belé parce que richesse c'est amis. Avant il monte sur richesse et en échange il faut yo pesa makila bon ba pesi yo. Et ti na bato bazo kufana est ngwana. Et ça qui ba service c'est ngela ki na sala ngona triomphal mais na banga makas parce que moment na kendaka na triomphal za ka somo. Talaka ka soda zolenga abiki ba yo kanga biso. Mais tellement ça qui ainsi dit l'Éternel ndenge na lobaki ndenge na bimi. Ya ngomo na kamla so ba no ka ke ntiko nzamba za na pasi wana. Passe à Congo pour le moment, et ça on suit Kindoki, sauf que le président Félix maintenant a comme coupé les méla au babengi le kola lino banzambe sans le savoir. Alobina ba Pierre. Bokende. Muto ayambi bino asaini. Ayambi ngai. Oya boyi bino asaini. C'est ça, lo o maintenant siko yango moningai na mawana ya bondeko, ya lien. Malgré tout l'esprit n'a pas de sentiments. Quand je parlais, parce que nous avons comprendre, mais on comprendre plus tard. Tant l'esprit n'a pas de sentiments. Le président Félix mais sauf que je suis venu pour accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous avons la flatérité. Nous avons expliqué parce que nous avons accompli la volonté de Dieu. Ce qui est abiki, ce qui est on verra. Ce que c'est qui message où tu n'es pas en Zambé. Nous qui nous menons à ce que c'est que nous fabriqué. Muki momesani et royaba mais sauf que bana bandi musala place morte na tapa côté nazalaka toujours na kati yango monitant yo ba ke
ndeko wana akoloba ke escroquer yango namona ki ndeko moko mama nanga moko asala ki commentaire oh mutasala nini wana mutasala ake no tuna Jim Nyama boye ba ki président Félix Oza président le 25 décembre na bengi na téléphone na bitim ndenge za boye muto ma président c'est président Félix yango mama wana otele akomela kinga na se ya nini wana o na yebaki dans les États-Unis ake tuna benga mo na ce ne sont pas des choses naiko lobango président Félix président ani na lobango tenza mikuta limbisa te won comme aventurier na lobango déjà avant que président Félix abandonné rejeté batu ba otie kukate batu ba bika mafa menga na lobi dana monoko nga ke président Félix est pardonné mafa est rejeté na bengi Martin Fayulu na bi Martin Fayulu na pasi oyo peuple somona nzala kozanga yo kanzambe yo kinzambe te yo ki ko sala ba volonté na yo na bisi Martin Fayulu to kotala nzambe na batuna na leki qui vivra verra c'est ça la vérité sauf que je ne suis pas venu ici pour la flatter to ne la vérité parce que vérité est ba niké né élection salamaki et c'est le ko salam mais c'est la volonté de Dieu nga na pesa nga même président Félix merci longo nyanaye parce que grâce à lui to fande parce que ce président Félix a boya qui négociation Martha boya qui négociation na ebito ce Toronto kendewa mais eza plan ensemble nde omoni nzamba benge maintenant na sacrifice ya un pas sombaliwa eza lokolo offrande a sombaliwa na parce que nul était ça Nations Unies économinées bitumba wana na monaki précisément na États-Unis tant on a baki makambo wana mutazala kité élection pena islamité na lobby bazu Kamé président Kamé bazu président Félix ba utiliser bango sans le savoir ndebo moni président Félix zo keno so na gagam ko keno mona président Félix so na gagam eza makambo na yete baza ko imposer ndebo moni tanga lingaki a oser ba panzi avion likolo wana dimension mususu ba panzi avion likolo ba komekate vino des anges gagam le comme ça comme ça mituka comme ça ba téléphone azo bambongo na wapi eza complot siko bato ba barake oh priorité yo ko bunda États-Unis par le bisiko ke bon to bunda siko ba mona biso le roi ba mboloko voilà pourquoi muta makasi ba bunda na te me ba contrôler kai mais nga na yebi David alobi yo yele pa na nga na ba javelo oye na balance na ba épée mais nga na zo poussana na kombo ya Nzambe c'est comme ça maintenant nga na ngina poussana na kombo ya Nzambe pourquoi et c'est les États-Unis na Europe ba katana relation na fait katana toza na pouvoir wana relation ne peut katana mais avant relation ne katana et ça makambo sengeli biso to sala ne réalité nango parce que victoire ne sote bandara na mulili victoire bandara na moité moi les te le carana aussi bi ba réalité ça maki en coulisses ne te aussi bi rango accident mutakufi ne sengeli to bandana na mulili to on lili cela veut dire botel bango lumière parce que ténèbres ça langage hein de iloko moko yemona na te. Donc cela veut dire makambo spirituellement et ça même maintenant le propos ya triomphal n'a vu le combat sera pacifique mais le résultat sera positif et c'est ça le résultat tant que ça la triomphale kabila ko so kangate yemoko atazo linga kanga na comprendre te ndenge nini o yazo koya compte tenu de ça pesa la caméra papa président Félix et ça dernier message on a repassé na senga caméra pambate ce na sengi caméra et ça moko message on Nzamba le kina kopesa compte tenu ya silence peut ya ko répondre Nzambe te je pense qu'il n'a pas ça qui au signe ouais bande ko annoncer coup d'état oyayo ça n'est pas moi c'est Dieu ouais bande ko annoncer coup d'état na et salami mais sauf na discours on le besoin ba catastrophe moko za naturel oui ce Nzamba linga frappé et ça la naturel mutu pasi mutakufi libu mupasi mutakufi ba ko kepe na hôpital batali malaria mais en réalité ça malaria te et ça malaria lokola malaria nyonso tuté et ça mvula lokola mvula nyonso tuté et ça avion ko panza lokola avion nyonso tuté o ba avion zaki mabe non et ça avion ko panza lokola avion nyonso tuté et ça guerre lokola ba guerre nyonso tuté cela veut dire et ça na makamora molili o ibatami wana je pense que na expérience na ça qui on a fanda qui na mon place monter na kosio oh na loba qui na le lot au vivre en haut sauf na ibisa ki oboye na koki osenga yo pardon te pourquoi na ko osenga pardon te parce que Nzamba senga pardon te ezaki ngate c'est Dieu Nzamba lobi na ngai kende pa nai loba na eboye aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante
Il s'appelle l'Éternel des armées. L'affrontement sans obstacle. Ndenza malobi nangai. Lokola tosi signe libosote. C'était prévu. Ezala kakayo. Mais na 8 ans ya kobondela. Et puis si Nzambe passe. Nzambe passe nezanini. Makila oyo soponi elobelo le côté. Ndena baki na Nzambe na 8 ans ya kobondela. Ndenza malobi nanga. Cette fois-ci kende pa nayi. Loboko nanga maintenant. Ezo simba famille oyayi. Wa des derniers signes. O Nzamba pesi. Na sima signe na zana signe le koloba na Nzambe te. Yango na koloba no boye. Na ye pona flatter ote parce que na flatter te. So hôtel le belinanga, koloba yango mutaza contre nga taza pour. Zoa 1 roi chapitre 22 pour comprendre Michée. Je suis ici pour accomplir la volonté de Dieu. Na bandeli, je suis ici pour accomplir la volonté de Dieu. Na zolo baka o ezaya Nzambe. Na ye koloba o ezaya ngate. Le roi le baki nanga Henri. Kende à reconnaître yo. Yangwana na poussé sur Bosona. Nzamba lobi le boko na maintenant na bandeli to simba famille. Soto kobenga kokuta na mosako Nzamba ko pambola. Parce qu'il y a beaucoup de choses où c'est de travailler ensemble pour l'épanouissement du peuple. Nzambe na lola pambola et qui mène Nzambe et bilabino. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'homme de Dieu Mosako le prophète Tikota qui yozo bezaka ba Masako de précision. Yo mon en tout moment. Et là on est au monde. En tout cas les propos tenus dans cette émission langage qui sont propres auteurs. Son propre auteur est prophète Henri Magie. Henri Maweja, okay, c'est ça. C'est la fin de notre émission prophète. Tokominasuka, votre numéro de contact. Numéro nanga pour le moment c'est plus 243, c'est ça? Plus 243 89 67 11 933 89 67 11 933. Sans oublier, moi, mbote pas ya groupe évangéliste, maman nanga Véro, na pasteur Teddy, évangéliste Véro, na pasteur Teddy, papa nanga kuna na Afrique du Sud, papa nanga Patrick na maman na biso, malgré tout kumbo siko ezate, et na pesi batinyo surtout mbote balandi biso, sans oublier Rebecca Mbouyi, avec mon ami préféré Fabrice Kelele, et Nzambe na lola apambola bino. Numéro na WhatsApp tout hein. Et ça na WhatsApp ni surtout. Donc c'est ça. Tous les deux numéros nous avons utilisé, mais sauf que mon côté à tablette, mon côté à portable, nous avons préféré à portable parce que portable on a qui n'en partout, on a beau répondre partout. Ma réaction donc c'est ça. Nous allons permettre biso surtout ça la deuxième numéro. Oh peut na blessé, oh peut na blessé. La sengi bolimbisi. Sauf que nazolo baka oza nzambe. Makambo la lobby oza ngate, oza nzambe. Et naza ko assumer. Le quoi être humain. Merci. Merci na Arnold Kamandé. Oyaza ma caméra. Joyeux anniversaire Arnold Kamandé. Azo fêté anniversaire c'est 22 décembre. Bisognon tout Rosala. Bonzambe na bonzambe Lola. Ezo futa simana to yaro bakenzama boy. To quoi ce soir. Bye.